Mon grand-père m'a dit, la sagesse commence par le respect de la diarrhée. Ah bon? Car quand elle t'attrape, elle devient automatiquement maître de tout un mouvement. Elle développe la maîtrise de soi. Elle développe le courage. Elle développe même le pouvoir de la pensée positive. Ensuite, elle vous procure une foi qu'aucun prophète n'a eu jusqu'aujourd'hui. Et enfin, la diarrhée, elle vous fixe et vous conduit à un objectif bien précis. Ainsi dit, la diarrhée n'est pas camarade de quelqu'un. Mon grand-père m'a dit, la sagesse commence par le respect de la diarrhée. Ah bon? Car quand elle t'attrape, elle devient automatiquement maître de tout un mouvement. Elle développe la maîtrise de soi. Elle développe le courage. Elle développe même le pouvoir de la pensée positive. Ensuite, elle vous procure une foi qu'aucun prophète n'a eu jusqu'aujourd'hui. Et enfin, la diarrhée, elle vous fixe et vous conduit à un objectif bien précis. Ainsi dit, la diarrhée n'est pas camarade de quelqu'un. Voter à chef de l'État, Maravunja. La gestion de Félix est négative. J'assume mes propos. Personne ne peut me condamner. C'est ma bouche qui parle. Totambolaka. Tozomo na comment est-ce que ma congomane va souffrir. Otolobate. Bino bosawa nagaka Fati Beton. Tout en bagage. Fati Beton. Tout en bagage. Tout en bagage avec quoi? La province la souffre. Tout en bagage avec quoi? Les bancs Congo là-bas, il n'y a pas moyen. Tout en bagage avec quoi? Les bandes de là-bas souffrent. Tout en bagage avec quoi? L'insécurité dans les pays prime. Quoi sauve Bino? Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas acclamer Kobeta Maboko. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas en train de crier Fati Beton. Soutenir les chefs de l'État, c'est à cause de la moto, on doit soutenir les chefs de l'État en lui disant, mon président, telle province souffre. Mon président, il y a l'insécurité qui prime dans les pays. Mon président, il y a tel qui se passe, tel problème qui se passe. Le régime à Tshisekedi n'a Kabila, wapi ba criminel baleke belé. Ya Tshisekedi. Ya Tshisekedi. Wapi ba détourneur baleke belé. Ya Tshisekedi. Ya Tshisekedi.
Monsieur Manix Yenda face à la caméra. Est-ce que vous voyez que la biso meilleur premier ministre à l'histoire politique à RDC? Patrice Emery Lumumba. Est-ce que vous voyez que la biso le premier ministre le plus médiocre? Bah on y se baille après. Non. Donc il y a la biso moko le premier ministre le plus médiocre. Chibala. Bruno Chibala Nzanze. Très bien. Est-ce que vous voyez que la biso meilleur président de la République démocratique du Congo? Joseph Kassavogo. Joseph Kassavogo. Le président le plus médiocre à l'histoire à RDC. Félix Tshilombo. Félix Tshilombo. Très bien. Monsieur Manix Yenda face à la caméra. Avant-dernière question. Ce qui est le comme président de la République, vous pouvez Félix c'est qu'il fonctionne. Et il y a bien. Chef de quartier. Chef de quartier. Très bien. Bon, maintenant, tu as pas fonctionner. Ngaï, président de la République. Oui. Premier ministre, carrément. Premier ministre. Bon, Augustin Kabou, Européen, c'est fonctionner. Chef des rues. Chef des rues. Très bien. Bon, Paul Tshilombo, Européen, c'est fonctionner. Chef de quartier. Chef de quartier. Bon, Joseph Kabila, Européen, c'est fonctionner. Peut-être Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Très bien. Bon, Fayou, Européen, c'est fonctionner. Président du Sénat. Président du Sénat. Bongo Bahati le Kwebo c'est fonctionner. Ozana fonction. Ozana fonction. Bongo Mbosso c'est fonctionner. Pas Ozana fonction. Ozana fonction. Bongo Maman Olive c'est fonctionner. Maman Olive, Maman Boboto, je pense que il y a gros ta maison civile. Maison civile. Bongo Maman Denise c'est fonctionner. Ozana fonction. Ozana fonction. Très bien. Bana ya mboka tango président de la République mokonzi mboka Félix azui ebonga mutu nyonso tu asepelaki ke mutu oyo akosala eloko me ntango ya koti abandi kopesa peuple bapromese eza na bapromese ebele oyo alobi tomoni ata moko te oyo ekokisami na ndenge ya logique tokoba exemple promese ya liboso apesaki ki akosala bajeune bazala bamillionnaire biso tomoni yango te dollar eza ya komata biloko emati bato bakota te biloko emati bato bakimi marché sikoyo courant mpe eza normal mpo se biloko soki mpe eumeli boye courant eza te ebebaka dina bano baotanga lelo classe oyo babi gratuité yango ebima tofutaka toujours ka minerva la base mbongo eza te bambongo eza te toyongo ya telema ya kosomba biloko mbongo eza te oyokela biso mawa basunga biso baponama pote basunga biso basunga biso bayokela biso mawa basunga biso eza boye papa babongisela biso mboka babongisa biso balobakela biso so bashakile biso mokonzi ya sika mboka kebonga sikoyo mboka ngo ezobonga te nyonso passe courant passe mai passe na wenze so tofutelaka batike estela na sanse nanu tozoyeba te toza na président oubien toza na président te dj banome baministre ministre baosala nini mboka yango tozokendenge nini tozosouffrir makasi mpo ki asunga biso aza mwana mboka sikoyo tosouffrir boye po anini nani akobongisa mboka ya kongo soki bino bakongole bobongisa te bolinga biso mpe tolinga bino tolia malamu tomela social bobongisa social te toanda so mabota ndemi na combien 3500 katikati wandoka ba combien 1750 ye tokomoso mabota ndemi 80000 katikati 40000 kesa tomate tokomoso ma olelo combien 120 110 150 mama topandaka tolobaka te dollar ye wana kalamite tomito elingo koma combien na 30 toloba te bilo na sonde eza boyeko ata aussi bénéfice ye ba bénéfice akolia yango te bombango mopanzi lobi ya kokende yango ka osala nini okobamba mafuta lelo bide mafuta ekomi combien 60000 tobanda osomba komo tobasomba 25000 tobanda osomba bide mafuta liboso mais 25000 lelo tokomosomba na 60000 win lelo combien ba 5 ngani ba 100000 banona tike ba allo gradi Gradi, je vais bien au nom de Dieu. Mina seme. On a ba karso wata batran ko na bon pomba pa ne. To hapana ule. Hapa bengine tunakuna na bon pomba kila shuku hapa pa chimbangu. Boto mina ba wana bana asema ni mkolation asema ngo baetidia bana fundaka saka ni bana fundaka mshuku wa muyu hapa sasa asema hapa batabakole makrada leo.
hii masomo ya hapa sasa tangu na kuna mpombe tu magharibi sasa ya collation na wote presenter kule bala wale binganjo ni bisaponi wa defense bala defendre tumishi ni semaine après collation ila mambo kuna ni baka mpombe mule ndio wanafundaga. Que justice soit faite. Oui, justice doit être faite. Mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi je dis, je vais renforcer les pouvoirs de la justice, renforcer l'état de droit, pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution. Je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. Dans un mauvais souvenir, il y a régime en place. Dans un mauvais souvenir. Nana mwana mobola boy kako luka bambongo ya passe ndako na ngai bakei. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité babuka ngai ndako. Papa, ça ba image non? Non, makambo oyo bakenda ko buka ngai ndako. En plus, na yo landela nazongi siso ba clôture. Bogomesa ya nsele. Oyo azali mutu ya IDPS. Oyo azali pi proche ya chef de l'État, ye moko lisusu ake pour la deuxième fois. Nasi yo yebi makambo très bien. Bogomese ya sele mbonzo la meso, ye lisusu ake lisusu na basoda, bakeye lisusu kobuka. Abuka kinganda kusu le 11e mois. Ngai na soutenir président Moïse Katumbi. J'ai un peu sur la raison na soutenir président Moïse Katumbi. Yoka ba raison. Mobutu atika Congo na 380 sociétés. Kabila eraye ba société wana nyoso ekufi. Sega Mobutu ezala ndeni. Mutu aza na province tel alula Kinshasa te. Parce que ba province en majorité ba province ezaki na ba société ba usine. Ba usine wana nyoso ba bomi. Lelo ekomi Congolais nyoso partout azali azoluka ayaka na Kinshasa biso nyoso to komi na Kinshasa neti ba fourmi po misal ba société nyoso ezaka na ba province ekufa. Siko tomoni président Fati na campagne na ye ba promesse o apesaki biso soki ya komi mokonzi soda kozala na mutuka soda nyoso azwa salaire oyo permettre soda nyoso asomba ndako promesse wana etikali kokokisama te aprometaki biso soki ya komi mokonzi akokomisa mboka wana Allemagne d'Afrique et comme Allemagne tokomi ata na niveau ya Gabon te. Même niveau ya Gabon to comité. Mon frère, siko to vivre quand na promesse. Bande ko na ngai oyo bozolo be la président Fati ko na intérêt ya bambongo o ba pesi bino. Moyibi moko pe alembongo ye to ezane na plateau to kangi. Ba o nyoso bozola ndawana.
baza na souci ya peuple te. Tala mboka ndenge ekomi mabulu mabulu mabulu. Lelo nga na oloba soki président Fati mandat o esili. Souvenir nini o président Fati to ko raisonner yeke azwaka bokonza tikeli biso eloko. Tala ozwi ndeko na biso Augustin Kabuya. O bakanga na komo ezana nani? Jean-Marc Kabunda. Aza opposant. Un opposant bakangaka ete. Tomona papa na Etienne Tshisekedi awa bakomba na Kabila Joseph Kabila. Est-ce que batikala kokotisa ye na batikala okanga ke mutu akende na prison? Mais tozomona président Félix azokokate depuis babandi campagne. Kombo kaka ya Moïse, ko critiquer kaka Moïse. Bandeko bozolanda ngai. O bozal partout dans le monde. Soki mama na ngai akabwani na papa na biso. Ake kobota na mobali mosusu azo msu mobali ya mundele. Leki na ngawa na bokoboya apostile na Congo. Leki na nga o baboche pa mama congolais. Président Félix asa la campagne na calme. Na batu na basa la campagne na bango calme. Batika mosungi ya Congo kimia. Zela pourquoi na ala batika mosungi ya Congo kimia? Moïse Katumbi azo en collaboration na Matata Ponyo. Ba ministre nyonso baleka na mboka na biso mutasala misala o Matata Ponyo asala azate. Royal wana ba immeuble à l'état boyebi